Jani a ebisa la brune. Abi, omoni mkonga na okufa na maboko. Omoni mkonga na okufa na maboko. Faut pas comprendre que yo mutusalinga mapi. Banza London TV. La brune nom dans ebisa nga kabona ba petit parce que ba petit ma ndo boya. Biso ndo boya na je. Ya fa yo zongi sukuna petit na zongi te no ke zoka mo bana na classe. Leo que nous avons na classe te. C'est que azena pour savoir je vais faire non linga vina ya fa bana na ye. Via protéger via solitude. Vraiment. No via nda linga vana bana na ye. C'est ça peut parler de l'Europe bomi. On mona ke parce que les loso na keinga mo na tikalinga mo bana wana. Bala atabe babiso oyo. Esengo na ngeza na lamuki na tongo mama banga bomisi bango na tibona mutu kana ketika bona classe. Et ça finit biso chaque jour. Mais une fois que moi ça c'est décidé ka bona bana, c'est là où tu commences à souffrir, tu commences à accepter n'importe quoi pour que qu'on va na bana. Mais les lo bana na batika les vieux faire accueillir. Banza London TV. Nous avons toujours une nuit. Bon, mon enfant, nous allons à Paris. Oui, nous allons à Paris. Bon, bah, il lobby du Chazoya, Apofirine Nazoya, Nanazoya. Bah, on a surtout Mati Bondo, Moutazoli, Moutoubi, Azati. Bah, je vais Bambon, on a Bango. Mais Bambi, ma bonne sous Bazoua, il tourne à la cotisation, c'est mon anniversaire. Bisous, tu sais, mon beau tir, ma maman, on a bon, on va créer ma 10 000 wana. Mbongo, on a Eza. Ah, ok. Pourcentage à Moutazouaki, Azouaki, mais Mbongo, on a Eza. D'abord, on y a, on a ma bosse, on a mon bisous, tu sais, ma cotisation. Banza London TV. Imagine on a lobaté bino boy mam junior yo na loba muta fongola junior mo wenda loba mam wona zate comme na loba ngote parce que retour na ba question boy bike ngana loba junior wona muta loba kino nani la brune zaki copine et passagère aloba ke monta jana kabela mo sentinelle ngai mutu na loba ngote ngana bino total on a so na poste boy ça que na poste Banza London TV. Moi si aza capable de roter le destin aza capable de arrêter destin. Une fois que moi ça comme mon libanda ataye aux autres tambola bien iba kezo memelo malédiction. Vraiment. Moi ça quand la porte, moi ça faut la porte. Quant à elle de se décider. Soka linga fongolo ba porte ou fongolo ba porte. Soka lingo za la béni ou za la béni. Mais une fois que bozana enda ko mo bozo partager même lit, soki pa linga ti ona mabela ou ti ona mabela. Banza London TV. Tu peux jamais vivre avec une femme qui a outo bota libanda mwana na zana ndako omona mwana eza fruit ya tromperie ya mutu. C'est impossible. Na éviter mon bali na ondimango de vivre avec une femme OK moi na outi libanda abota mbali musisi moi je suis encore là. C'est comme mobali wana bakangi to akimine to zo kabeko. À disparaître parce que mutu na minute ye mo comment comprendre gravité lika. A comprendre j'en ai mon azalene anda ko peser boy. Na na otio na ndako na minute na na bombo na minute parce que peut-être ba banga. Original. Banza London TV. Toya Kishasa pour la matanga et pour la pouloute. Ok. Et où ils ont deuxième matanga bana poto batiki poto. Délégation il y a presque 12 personnes. Au Baouti Kishasa avec balé la biso. Donc ça prouve que Azalaki cher pour la biso, Azalaki kuluto, Azalaki bien abalé qui naé. Et puis biso peut en retour sans rancune, sans problème. Biso peut pécier honneur naé au azo mérité. Tous les gens na kimia. On a des choses à dire, c'est pas que parce que tout le monde a kimia ne tout dans les koloba. Tout dans la makambo à koloba. Et puis les kambo to koloba ba et choquer ba te belé. Mais vous allez pas pour prévenir ba ndeko musu bazana na poto bazo passer ba même moment ba ebake. Sore simbi malamu, sore simbi te to lukato tika bato avant que bato tika biso. Ah donc rumeur bato ba yo ka la brune ça. Des arimerté. C'est la réalité, c'est la réalité. Il y a des gens qui estimé et ça makambo yo veut faire Sibir il y a un moment balobi parce que voilà les arimerté. Mais vous n'ayez pas prévenir biso ko loba pe hein to ki na ba voice ça. Allez bisaki obi Jani a ebisa la brune. Abi omoni mkonga na okufa na maboko no. Pour battre comprendre que yo mutu salinga mapi ayebisa ye la brune na otolo banga bikeno na mimika ngambu ya fa banda ko yebisa ngai ka okufa na maboko na ngapa memisanga ngambu non pas même so ngambu te parce que vie wana eloko banda osali pas size eloko ebumi. Mais est-ce que ça solo il y a Jani avant kufa avant d'aller bloquer pour battre monsieur à théâtre pour banda appeler ça conseil à tika la brune est-ce que ça solo ane ko sa nini
il paraîtrait qu'on éviter bato mosusu ya non la brune même dans no ibise na kabona ba petit parce que ba petit ma no boya biso no boya il y a faille ozongi sukuna petit na na zongi te no ke zoka mo bana na classe donc nous avons na classe te c'est que azena pour savoir veut faire na linga vina ya famille bana na ye via poteza via solitude vraiment no via na linga vana bana na c'est ça peut parler de l'Europe bomie on mona que parce que les loso na keinga mo na tika linga mo bana wana bala atabe babiso oyo esengo na ngeza na lamuki na tonga mama banga bongisi bango na ti bona mutu kana ketika bona classe et ça finit biso chaque jour mais une fois que moi ça c'est décidé ka bona bana c'est là où tu commences à souffrir tu commences à accepter n'importe quoi pour que qu'on va na bana mais les lo bana na batika les vieux faire accueillir donc bavana na libala pona bana te bavana na libala pona mawate ni pona ko ça papa bana ke nazawana nga papa na bino donc mieux vaut kende mais bino mbale bona bana boza na bo moike o tikala o kufa bana batika bo faire mais bino bozaki na Paris pardon Mike d'abord est-ce que bozaki unique parce que beko zo toujours unique bon mon est tous allés na Paris oui bolingo pena ba tous na Paris bon ba lobby du chazoya po firin d'azoya nan nazoya ba tona nyo surtout ba maxi bondo mutazoli mutubi azate bazwa na bambongo na bango mais bambi mabongo musu bazwa ikuna la cotisation musu emona ni te biso to chete boti mama mbongo wana bongo ba créer ba 10000 wana mbongo wana eza OK pourcentage ya mutazwaki azwaki ni mbongo wana eza oya de bon ya to mabosa na mbongo biso to cheba cotisation ba rimer ya junior window circuler pe bele na internet et mama junior ngana lo bate bino boyi mama junior yo ndalo ba muta fongola junior mo wenda lo mama wana ezate comme na lo ba ngote parce que botu nga ba question boyi ke ngana lo ba junior wona mutaloba kino nani la brune azaki copine et passagère aloba ke montre jana kabela ngo sentinelle ngai mutu na loba ngote bitu ngana bino total ngona so na cause boyi saki na cause ngana mutu na internet image ezali ngam na loba te aloba ke jana azaki ko nani la brune azaki copine et passagère et puis montre jana kabela ngo sentinelle na Kinshasa c'est pas moi parce que montre jani mutu pesa yango azaki la brune bosepela na maloba na te apparemment te la toyoka est-ce que là muta kufinde comment comprendre gravité likambo ya loba muta ya loba afongola ke munoko loba zate mais Mike leçon ni nesengeli bino bato bobala na poto bwana basi boape ba responsable lelo il faut batirer vu ya makambo ekomeli ya jani car na poto te même na pongo so sali choix maba moi si ba ke oni couleur cercueil car na poto te moi si aza capable de rotailler au destin aza capable de arrêter destin. Une fois que moi ça comme mon na libanda ata yo zotambola bien iba kezo memelo malédiction vraiment moi ça quand grave la porte moi ça fongola la porte quant à elle de se décider soka linga fongolo ba porte au fongolo ba porte soka lingo za la béni ou za la béni mais une fois que bozana enda ko moko bozo partager même lit soki pa linga tio na mabela o tio na mabela mais le plus important c'est ça que de communiquer il y a un danger. Tu ne peux jamais vivre avec une femme qui a outo bota libanda mwana nazana ndako omona mwana eza fruit ya tromperie ya mutu. C'est impossible na éviter mon bali na ondimango de vivre avec une femme OK mwana na outi libanda abota mbali mususu mais moi je suis encore là. C'est comme mobali wana bakangiye to akimine to zoka beko à disparaître parce que mutu na minute ye mo comment comprendre gravité lika. A comprendre j'en ai mon azalende anda ko peser boy na na otio na ndako na minute na obombo na minute parce que battu ba obanga babi moi c'est même ko bengani to balobi te mais to mona ki na internet ke mon most MC kabino message pour la basi nyonso ya artiste ou ya poto que ce soit ya basi ya artiste bon mona rabiso miki des fois on a muki na tongo na tiki bana na classe OK musalanga na salimo eloko rolia to lié tu te dis que non les gars c'est un gars comme tout le monde. OK, je suis un gars comme tout le monde. Mais le problème, c'est que je suis un homme public. Je pèse dans mon pays. Na minute de que Fati Beto a dit que la richesse moi zalaka. Maman Denise a dit que moi na nemo comment la richesse zalaka. Le problème est que il y a problème il y a ngana yote na famille na ngana yote. Il y a problème il y a tout un pays, tout un peuple. Problème le moment que bat baye awa ba tout ba ta théâtre té. Et là bat batiki banda ko bon kaka pour ba ko assister des 1h du matin. 1h du matin. On comprend. Boye babato bozo vivre na bango. Les autres sont ba kino azalanga na ngote to azana ngote. Mais une fois que na tima belé ba million ko bima mbongo ebele ko bima ponga ina za honorer mais moi on a honorer. Donc beau respecter biso na banda. Moi j'ai une grâce. J'ai trouvé une femme idéale, une femme OK, elle me suffit. Mais dis-moi ezala bande ko bozo souffrir pe na bango.
nzamba songa bino bozwa ba décision avant qu'ils aient trop tard. Mais ça veut dire que bino pe boyo ka ba conseil té ya ba confrère na bino. Chacun de nous est responsable de la destinée. Nous avons une décision. Nous avons pris ce conseil au long aussi parce que danger ça. Mais nous avons pris la capacité longue. Il y a la dernière mois vina. Via sa décision destin mutu ici mami na yemo. Ma décision zo zoande zo qualifié futur na. Donc une fois que nous avons pris au conseil au boyi, maintenant nous avons la Belgique na ya Kinshasa pour na longolo sika yo zali. Nous avons pris au conseil na distance tout comme nous avons bisao opposition na. Mais so yo boyi les lois sont les Cambouéliens, les gens qui ont été Tokolo bateni surtout batu basala pour Nadjani. Après l'on voit Priscille Tchakende ti Paris pour Azwa Djani c'est comme la brune binganaki. Et moi quand je vois la brune dans Nadjani je me dis mais ça me thème franchement. Parce que parce que Nabino na poto basala quand même basala bien, basala en bon terme. Chacun de nous a la chance. Côté na moi ça bien aux abénis, côté na mauvaise femme. Admettons que est-ce que moi c'est Mike Ayo kana bien na moi si il y a Hans, est-ce que moi si il y a Apo Ayo kana bien. Baza ba camarade. Tolingana tobalana mutu na kwena ye nga mwasi na ngana ya po bayebani te bamonana te mwasi na ngana ya 2 minutes batikala kosala connaissance te et bon mais karaté ko sangsara ba c'est comment c'est pas une bonne idée. Il y a la licencié tant que boyeba ki que Djania bana souffrir bino mo so so ni besoin qui parce que tout le monde a compris organisation na poto ça tellement belle bien organisé mais tant que bana souffrir na makambo wana nyos vous allez que on trouver les solutions solution Djani solution te kozong c'est na promoter là pour kozong c'est na c'est pas même petit gars mais Djani za mukolo na ngai Djani na mwana auto na des différences à 3 ans mwana na liboso ngana to différence à 3 ou 4 ans. Ana mwana mukolo na mona ki azana na libandi na mutu donc Djani za mukolo nanga Djani en vrai à cause de papa nanga OK donc toro fait ça conseil mais toro ça ni biso tout soit Djani tout Djani en frère son aki na tayo mo c'est impossible mais même pour aider vu que bino bozala na ye ba tu ba na oninga ko kota ma détail wana te Djani bazola ki même na appartement Djani za ki na chambre à lui ya ofutel mais yemo comme ande ko linga fa na bana na ye la duchesse balobi bino bolingana kaka aux alentours parce que beko ezoya la brune azali pe mwasi ya po pourquoi bomi bosaka poto on obi ba écho ah donc ils arabongo te ba écho kolingana batu yo to balingana nga pe na linga muta théâtre na viva pe na muta théâtre so na bina dans le bio ngote na cosité les hommes filles to ne ko vivre na passer na nga pe na zaka pe na copine mo théâtre pe ke to kuta na théâtre mais cela ne veut pas dire ça veut rien dire. Merci beaucoup.